Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Babote ebele bisika biso bisu bino. Nzamba lola aïba ko pambola bino. Vraiment, ba shalom na ba homme de Dieu. Ba respect. Na ba chef coutumier na biso. Et toi ça qui dit là. Na ba chef coutumier na biso ya Kasai occidental na Kasai oriental. Abari Muzuri na mandeko ya biso Kivu. Bah bonsoir, bonsoir, d'abord oh nyuso balingaka sous les baobas. Vraiment ba yenge d'abord comme ça PV à longo et puis tolobi bongo ba bambote ebele lisusu voilà les loka ba jona bambote na ba bonne na biso ba oh nyuso ba pesa la d'adresse confiance ba shalom d'abord homme de Dieu qui toi dit na mandeko comme ça kimbangiste. Voilà, Boboto, Bondeko, na bandeko na biso maison mère. Bandeko na ngai ba oyo so balingaka la danoise, lona lombango nyonso zwa mwa kopo ati, kopo à café, pourquoi pas vin blanc, vin rouge, ça dépend ka Rolanda la danoise, to milana biso et ça la takos na ndenge ya mukete. Bandeko na biso, bandeko na nga tozo solola, mais bobo sanate solitude bomaka, eza mabe, malgré bino boye bi moi mbutu pezaka na mabala mais libala eza eloko moko ya esengo. Voilà, bilomo pe boyembaka moninga bali sepela. Voilà, alors soki ozwa mobali te ozozwa mwasi te, en tout cas bandeko nanga na obenga bino boya ebele na live together eza wana pona bino boya vraiment ebele yaka ko s'inscrire na site eza ka moko live together original ya la danoise. Au bengi la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Au bengi la danoise au zwangai. Alors to sololi to ebande nini to kolukela o mobile ya malamu mwasi ya malamu. Mais toutefois vont benga prière ezangate parce que awaka bonzambe na bonzambe. Bandeko na ngai bon to kolekisa pe lisolo na live ben na linga ki pe to lekisa ona no boye boto mekana no na betela bino ka oyo bo pesa non ba réponse so to 8 ans to lekisa mo pe na live. Eza ndeko mwasi abengi biso azali na mboka kaka na mboka ya Afrique, aza na mboka ya Afrique précisément azali na Zimbabwe. Ndeko na biso mwasi avandi na ye na Zimbabwe. Alobi la danoise betano lisolo oya ngai pourquoi pas le msusu ngai nazo kanisa bien te. Alors makanisi na ye oya yebisa kinga na oyebisa bino te. Bino siko ya ko pesa ba réponse no pona eza ka o to benga ba casus to yaka na ngoli boso na bino pona bino bo pesa biyano. Bandeko biyano na bino bo pesa ka ezo sunga bandeko ebele. Alors n'hésitez pas soki omoni ke ozana besoin au répondre ozana réponse à malamu en tout cas comment comment na so pa ningo finga na yo parce que ko finga na bino eza ba bonjour ponanga esalanga elo morote mais bokoma e osala bien pona mama na biso azwa solution lelo ya ye lobi ya moninga lobi pe koza tourna yo tamsu pe oza na besoin ya batu pe basunga yo to sunga na kaka voilà na ba casus boy to yoka jamais batu ba loba la dana soninga kama kamba batu mais siko batu bango bazobenga bazopesa bakana bango to lobate bambisi na basoso na babengi ngate muko bambisi na bambwa ba obenga nga no ya pe ko yesa bino ke mbwa lobi mbisi ya lobi taba lobi mais pour le moment ezaka batu nde babenga biso. Alors mama bambote belé na mboka Zimbabwe na ndenge aussi ko contacter biso. Bandeko na ngai mama abengi biso alobi la danoise zwata na yo obeta lisolo oyo soki ko zwata ta mulai bandeko ba comprendre ba pesa ngai solution. Ndeko na biso akoli azalaki akoli na zone ya Lemba, aza mwana Lemba. Alors alobi boy abi mama
na kola ki nanga na zone lemba papa ya biso akufaka déjà moi kala maman ya biso azali maman mo bando débrouiller na moi bien maman moko bien en tout cas tindaka moi bana ne mususu na bamboka mususu ba Afrique du Sud ba mususu baza en Europe baza moi partout ye pas azalaka parmi bana ya mama wana bazokola bien ye bande koyemba na église na chorale sikoyo chef ya chorale na bango alingi ye asepeli na ye bake basololi na pasteur babandi fiançailles na bango ndenge ya normal esali ke na fiançailles wana ti ekomemaki mobali bando débrouiller mais bande kovanda ka epa ba parents mobali pe kaka mwana lemba donc oleki ka soki 4 5e avenue mobali na ye mobali bazali bato abandundu ba mobali azalaki na papa na ye na mama na ye azalaki neti deuxième famille azalaki pe na grande sœur na ye azalaki na baleki na ye bango nyonso babande kovanda ka na lopango ya ba parents grande sœur na ye pe akendaka libala boti soki bana mibale bien misato libala ekufi azongi liso pe ba parents alors ntango sikoyo bango fiançailles mobali mpe banda odébrouiller kosalaka bamisala mike aye abali ye mpenza na nyonso mpenza lokwa mpe azalaki dirigeant église bato église mpe basungaki ye na bakado na mwa bacotisation esali ke mpenza abali ye na coutume abali ye religieux abali ye na commune ya lemba eko babalani ale libala ntango esili bazongi kaka epai ya baparent donc baparent bapesaki ye chambre chambre na ye ezalaki lokwa neti kaka na ndako bandako alemba oyo ezalaka bato bango batongi après chambre na ezalaki lokwa ya porte etala neti mwa libanda bapesi ye garçon wana aye mpe na mwasi na ye akoti kuna na ebandeli abandi olamba biloko ye moko alambeli biloko na ye na biloko ya mobali na ye bale ensemble famille ya mobali baye kovandisa bango mama mobali na papa mobali balobi biso tolingi ndenge wana te ke bino bolamba mwa biloko na bino boliaka te yo mobali mbongo nyonso tu oyo ya kolia pesa kango kaka mama na yo donc na suka sanza ozwi bongo ya opesi mama na yo ngai pe papa na bakisi tolie kaka ensemble donc bafamille balambi batieli mobali ne biloko batieli ye pe biloko bana ntongo mpe soki ti basombi mapa bakaboli tolingi bino te bolia na ndenge na bino mobali pe ayoki abandi kopesa mbongo nyonso ya biloko kolia epai ya baparent donc mama na bango ya moko alamba soki mama kolamba ne 20h soki mpe kolamba te soki mpe nini donc na rythme na bango déjà fi yango amoni ke oyo libala ekomi déjà na problème botala kaka kolia okomi kaka koliaka lokola mwana moke yo outi no na ndako na bino oliaka na yo bien oza na yo bien te oke libala folinga mpe mwa plus yesu kwa ke lokwa keneti na libulu tanga azofanda sikomi komsu basolo na mobali na ye akomi mpe na zemi tanga azwi siko zemi asolo mpe na mobali na ye ayesi mobali na ye bakade basola mobali na bi en tout cas yo pe tokomi na zemi boye koliaka fo zelaka boye na boye abandi kopesa mpe mwasi ne mwa mbongo mwa moke me bamona ye te na lupango wana ki asomi mwa lipa oyo asomi mwa eloko bamona ye te donc soki ere ekoki bango nyonso balia bale soki ekomi ere nyonso balala bango mpe bakoti kuna bakelala et donc bazoconsidere bango ka lokola bana école primaire donc so il faut abeta mwa tour akesoba mwa nguba alie mwana kwe aye kozonga ubi akepa na bango labi naketala mama donc azaki mpenza bakomi kotia mal à l'aise na lopango wana okondima kute ke mama na bango aza soki mama légionnaire soki l'église catholique alors eye kosala ke mobali bayokani mobali alobi nazoyebisa baparent na nga tuka tozwa na biso ndako na biso ya kofutela lokola yo mpe oza no mwa makasi ngai mpe nazodébrouye tozwa ndako na biso kofutela tobanda vi na biso ntango ake koyebisa mama na ye avandisi papa na ye papa na bango atomboki abinani yo na lopango oyo kotikala kobima te azalaki mwana mibale mwana liboso mwana abi okobima na lopango te wana fo ezalaka bayida mwasi nao yo jamais ata ntango ozoluka obalana jamais oloba na biso ke yo kobima porte mpe yango wana oza lese na porte wana donc porte yango eza naoka mbetu na kiti so mibale esili nango eloko kuna kati eza te donc botunaka na mwa chambre ka mwa chambrette wana
alobi na ye jamais okobima awa te. Donc papa na telemelaki mwana ne na ndenga osakana te. Mwana pe abangi papa na bango ayebisika mwasi na lobi en tout cas ndenge komi boye nga na moni kaka photo luka ke nga na bima na Kinshasa. On a bete no lisolo azaki na Kinshasa. Abinga fona bima na Kinshasa na kende na mboka msuna na mboka moboye ata na Bandundu ou bien na Bazai na kende kuna na kende ko luka. Après ce qui na moni to na moni ke na zui stabilité na bengi yo oye no to longa so Kinshasa to ke na biso kovanda na Bandundu kuna bakota bakikwichi kuna bandeko ndeko mobali aisi bapakana tukanga na kei na mission moko bona ya musala na keluka mo musala na ke na kote ya Bandundu wana ndeko mobali akei akompe kuna bandi ko débrouiller azo pe ko teka ka babiloko ka bongo kaka ayepe ko kangisa mwaso ka kangisi mwanda mbongo atindeli mwasi sikoyo avant kende en tout cas senga bapakana lobi te ngai lokola mwana bato azana zemi na lingi kotika ye na awate na ke kosenga ba parents mama na ye soka kondima na azwana no mwana na ye nga na ke koluka ba parents pe ya mobali balobi problème ezate akende na ye bango mutu bakendana na libala mwana bandeko nanga mwana mwasa bato pe boboto mais babokilo babalukeli ye kaboy ayepe mama ne palobi babwakaka mwana te ata mwana nanga bali soko le bozongisela nga mwana nanga pono ke luka en tout cas babwaka mwana te mama yambi pe mwana na ye nde papa pe azwi nzela akei na Bandundu kuna akomi kuna pe bandi ko bundana esebiso ye mwana pe na sima na ye pa botami na ye aya saka ipa bapa e ko sala ke camarade na ye moka kuna Bandundu azoya Kinshasa apesi ye koli ya komema epai ba parents koli ya komema epai ya ye nani ya ye mwasi apesi na ba photo akangisa kuna na Kikwiti ba photo akangisa na Kikwiti ba photo siko oyo ebongaki ye apesa mwasi garçon a confondre ake kopesa ba parents mobile oyo ebongaki apesa ba parents mobile aye kopesa mwasi siko oyo mobile atindelaki mwasi na ye akangaki yango esika mobo ya kitoko place moko bena ya bien oyo sikwatile ba parents na ye akangisaki yango kaka na zamba moko kaka boye ndengwana siko ba parents de tango ba moni ba photo na place ya kitoko ndako ya kitoko place ya bien kuna na Kikwiti kuna mama baba ndiko panza na quartier mwana biso akomi bien botala boye na kitoko bazo panza na quartier mama légionnaire alba ndiko sepela siko yepe fi on a trois années d'habitude de temps à autre mona azoki kotala babokilo le po bazali ka 5 ans à venir en tout cas bande okende chaque semaine fois que les 2 fois bien 3 fois parce que po ba mona ke non azo sa na ye mobulu te tanga pe akei kuna balobi tala ba photo ye azwi alobi nga pe batinanga ba photo yesu kwa laksi ba photo yo mobala zana zamba za salté bango ba bien pardon biso tala wa laksi biso mwana biso abongi nzamba zo lokumu après garçon ngopé apes aye kokende na ye et koza deuxième tour garçon na aye lisusu camarade ka ya garçon na azaka na Bakikwiti wana ya sala ba aller retour aye koyebisa ba parents mobile lobite ndenge nazo yasi na ye sikoyo tangu nazo zonga Kikwiti nazo mema mwasi ya Justin abino mema mwasi ya Justin apesinga mbongo na mema mwasi na ye ba parents mama tangu kaka lobi ndengwana papa mobali a piqué crise dans le quoi ba forme le quoi ba AVC alobi jamais mwasi na kokende biso moko bana mwana biso akei mwana biso komine sika kitoko jamais mwasi kokende kuna te ye mwasi kende kolia mbongo na ye ngana nyona bokoli bana ngana pasi lelo bana nga bongi ndenge nini ngai susu na kamata mwana mwasi akende kende kolia mbongo deja tangu bazalaki awa ne bandelera yaki deja zaki na bitiga linga ka kolamba nzungu na ye moko ezolakisa deja ke mwasi aza mabe oyebi ke papa bokilo wana boyi apike crise
akei tikola muka na hôpital. Garçon na lobi oya boye na omema mwasi yango ndeni. Mama mwasi sikoyo alobi na garçon wana mema ye pona abala ye. Nga so na ndimaki eka pona aza mwana nanga. Mais asi abala ye. Abale na coutume, religieux, na commune. Eloko moko ekosalama te mema ye. Mwana mwasi wana pe azwi mwana na garçon wana bangwana kikwiti. Bakomi akomi bwaki kuta mobile. Via pasi kuna na kikwiti. Afutelaka mwa chambre moko boye. Alalaka na ina itoko. Musu kutu te eloko te. Alobi nzo olalaka boye. Na odebuye ka boye lokolo ye. Biso bibale. Yo bando kekisasa. Ngala msu na tikali na mwana. Pona nga pa na olinga. Kokekishasa pa ba parent na ngai te. Nazonga kuna te. Yo bando sala msu ozongi. Yango na yoke. Osobi mo ba marchandise kuna. Sobi ba biloko. Ba mabele. Sobi biloko nina wana. Biloko kaya bike mikene wana. Oye na ukato obunda na kaka. Siko mwana mwasi wana azane muyanzi te. Aza mutaraza mungala. Bandeko bolingolo. Koki ko mema yo. Memi yo ti place ondimaki te. Mwana mwasi wana tiki ba para na mama na na vie ya bien. Bandeko ne ba gauche droite. Ba poto ba Maroc. Ba feuille d'ici. Mais ye. Bandeko nanga. Ake ko tombe na problème. Bandeko fuko sambelaka. Obeta libako esika malamu. Soko moni ozo wana na kotaka mwa conseil. Omoni ka oke na famille moko boy. Baza drôle. Mama. Msu boy omoni li dusu la kende. Ndeko mwasi tanga komi kuna. Ba komi kolala na mobali ne toko. Na etoko basombi mbetu te. Bazo teka. So ba oteka ba mbongo ezo bunga. Abi mama toko zo mbongo boy yokani lobi to so bata mbetu to sala boy bola mkana tongo mbongo ezo mona na te place ekei boyebi te do compliqué do maladie ba problème. Ale mwana siko oya memaki na maboko wana akomi ko bela kuna do pena kufa. Ye pe siko akomi na zemi ya mwana mibale. Alobi non. Akomeli mama na ye. Ana sote kutu. Avant wana nana komila mama na mwana bandobela amukolo msu ye moko akiti kini akena ko asomi mo ba biloko nini banini ake koteka na kini azube ba biloko akei ti nango na famille ya mobile tangu ba moni e kaka papa na mama ba zakia kovanda eka koti na lopango na bango ba telemi ba koti na chambre mama bandole bane biso tokela la kende na biso tokela abi menga pe na okende te. Nga za bokilo na bino na yeli bino biloko na yeli bino message uti pa mwana bino nga na vandika a obika vandaka na lopango wangu ti mama na moni mwa ete abimi makamino ye nango abite biloko na ye nango ya ngoyo mwana bino atindi toza na biso bien nga na epo na pesa bino mbote nde papa wana pe aye wana basololi ka mwa muke nde ayi kotelema pe ndeko mwasi azongi le pa na bango. Azwe pa bako pe ako raisonner o ekomi makambo ni. Alors tangu ateki biloko ya yaki nango asobi suko ba biloko amemi kuna na kikwiti ko lala kolamuka mwana komobela komi ko bela pena makasi. Suko ifale ka kosola ba téléphone ezaki tango mwa tango akala wana ake abengi mama na ye mama lobi zonga mwana oya kokufa makila yosila ba maladie ba nini non zonga oya nanu na traitement ya mwana awa na Kishasa. Siko petanga azongi na Kishasa wana azongi traitement ya mwana papa na ye alobaka na ye jour ya yaka kotala bangwana alobi toko yebisa ye akozonga kaka na kati ya ndako oyo lokola ye akei alobaki akowumela ta keyake kovanda kuna na kikwiti kuna akozonga na kati ya ndako oyo lobanga tata na yenga na boti yete ye lobi papa mwana azane kuna azo débrouiller azo tindela bino pe mwa moke azozwa siko problème eza nini ye pa kende ayebisi mobile na ye ebi kande mobile bat baba eza sans effet ekozwa ngai te
tango yesko papa wana ye fi wana ayena na kisasa zo traiter mwana pe na zemi ya mibale afani ke pa mama na yazo traiter kaka kuna mkomsu mobali alamuka ba molaka muta kweya boum. Donc ba fulu e mal donc fulu o sakanate baba ni ko che ba mai ba ni ba boaki ba mai ti ba moni mo ite ba kote na camion e me mai ti na kisasa maboko pamba eloko te. Et puis gafi on allait a komi pa maman na lobi mi panzi pasi ko la ka ne toko aye habité te na pe manone pa maman na mbetu mobali kuna après ka soki combien so 3 mois so 6 mois apika crise ba memai na kisasa mbangu tie pa ba parents. Donc kozonga pe mutu azoki pa ba parents akomi ba traité azoki pa ba parents azongi lisu loko mwana muke likuta te eloko te. Moi ça lobi non cette fois-ci en tout cas na alobi na toza moi c'est la mobile na bando ya na ngaka mona ye na lali mais tika na fanda mai pa mama biso na liata moi bien na zalata moi bien et ça peut prendre intérêt na yo bon o lukaka mo muke na kisasa wa en tout cas soko zui to lukaka nda kuna biso to landa bakamba ba paranga na ote bande ko fi wana pe avane pa na bango ayepe ko bota muko mususu mobali aye ko yebisa yo no aye ko tale aye pa na bango bande pe ko ko tala abi on alingi na kende na mwano ya muke akende ko na la zane na weekend ya lobia problème ezate azu mwana na mwasi asali boso ko talinga ndeta boya la pa atelika nde ba parade bazalaka bakipaka penza pe mwana ngo pete abi lokwa mama na lobite aza papa na ye yo pesaka mwana fi wana zu mwana apese papa akena mwana et comme hier mwana vandi ba jour ba so 4 jours azwa kozongisa mwana te 5 jours azwa kozongisa mwana te abi albi mama te ngana kei kuna para bango na ke kozwa mwana parce que to ba jour to yoka na ngene tozongisa mwana azoya na mwana te ata la pe azandenge ni ce bazo sokola bien alukwaza mwana mwasi bande kotanga ke kuna amoni mwasi mo boye na zemi azobima na porte oyo ye akotaka na mobile na ye alobi mwasi aye kan ndoka ne mobile yango lera azongi na kin asente na ye fi mususu mwasi bo bwazaka pe na mwana na ye asente ye baye kochike suko pa na bango wana ande ko botala ba famille ne bazalaka na désordre na bulu yeke na kati ya Congo ba bakisa pasi sur pasi yango na ebisa bino bande ko na moko oza na mbongo na poto mama lia soko zo kanzaka ke bande ko na kisasa batu na boye bande ko enjoy life te vivre te tala lokwa mobali ya ndenge wana obali mwasi ozoko kakutu te aloke suko sente mwasi mususu baye ko tika ye kuna na kati ya ndako mwasi na tango ye amoni mwana mwasi na zobima bana moko mwana zaki na ba 3h30 azoki na ba 4 atu abi oyo nanya ngazo bima na shana ndako ya papa na bino abi kasi mama papa lobaki ye pe mama ake kotulo mama bokilo ka ndengo moni wana mama yo kenda na yoti yo kanti nini okenda yelobi mutu aza dirigeant na chorale parce que les raisons qui wana zongika na chorale na wana dirigeant na chorale ba pasteur na biso baza église na biso baza to kaboni pété siko pourquoi que noboke ondimaki ake osente mwasi mususu ayane na kati ya ndako mwasi wana esalaki epasi ya kosakana te azwika mwana balobi ote kozwa mwana bongo te fozela papa na yaya tango papa na ye pa bimaki aye abi na ye kozwa mwana papa na bio te habite soko tozwa mwana te toketi na justice mwana nga kovanda wa te to en tout cas discussion côté libango kuna na kati ya ndako après alobi zwa eka boke na mwana akepe na mwana azongi na ye pe na mwana pe alapi pe alobi en tout cas abenga bon téléphone pe mobile nga zaki nango te akende kisu pa mobile wana te mobile yango pe banda azwaki mwana na ndenga akutaki na makambo ayaka na ye pe lisuku tala bana te avandi inanileki 2 ans 3 ans a mwasi wana azwa na ye mwasi wana bakomi kobotala bango kana lupango kuna ye mama bango aloye koloba na bino
na moni fo na selo ba démarche obima na yo oke koluka vina on na mboka msusu loka bazali na mwana ba relation alende ko mwasi azwi bana na ye akena ye na Zimbabwe komi na Zimbabwe afandi pe nzambe apamboli ye komi kuna kande ezalaka papa ayokuta na mobali moko ya bien penza kaka congolais a s'intégrer kuna na Zimbabwe vit bien bakamnya so bien mobali yango azaki na boti te ale ayo ko ebisa bitenga na zena yewa mama nga tindinga me naza bana na nga mibale abi problème eza tenga na sepeli na yo na lingi yo ka ndengo zali ba moko pe ba ekolingana bango na mobali wana donc bana wana bazaki mo mike bazaki pe mike oya liboso azaki na ba 6 ans ya mibale bana différence à 3 ans azaki na 3 ans azaki donc bana na ye wana ba donc ba mesana na papa wana ba de koboka skoyo question na biso place mama linga tuna ba mesana na bango donc papa wana ti balongo na kisasa ba to atikali koyeba te ba mama na ye pe na quartier wana ba teki lupangu balongo na bango ba ke na bango na quartier mususu ba ke na bango na zone mususu na commune mususu donc garçon na patikala koza suna contact na ye te tina nenga longwa kina nenga kinane na Zimbabwe kuna ba benga na ate bana wana surtout ya suka wana ayebi kake mobali ya mama na wana nde papa na ende wana ya mwasi pe na âge ya 6 ans pe ti pe makanisi pe koyeba nango pe sute po na ye pe kaka papa wana ya aza kaka papa na bango ba mwana ya liboso siko mwasi nde to oloba boye akomi na 18 ans oya mobali akomi na 15 ans ye pe nzambe apamboli ye abotaki pe na mobali wana baboti pe bana na bango alors avant daka ko boye amona mkomsu telefoni eleli nani papa siko ya bana wana oya tika na kisasa wana na bulu yeke oh na kendeki koluka bino na tuni bolongwa na keti na ndaku o bosombaka ya sika wana na komi kuna balobi bato balobi no okay bandeko na bino batikala kuna pona na sima na ye peta ngake Zimbabwe mwa banele kaki mama ne patikali kokufa donc ndako wana etikala eka na baleki na bango musu batikala na bon bandeko boye babiote azalaka ne lisusu awa te asa koma na ye na Zimbabwe alobi nduka mama motema mobali wana ekobeta abi mwasi oyo akenda babi balakisaki ba photo tala bana tala ninga koma mwasi koma kitoko bien mama mobali wana kisasa siko moteme komi kosala pasi ona kozwa nimero nete bandeko babeza problème te bana no baza kuna bobika de batakisasa bazalaka basenga batuni pete mutasa bala naye bazwi nimero bapesi yebe abengi tango abengi boye bala moko pa ndeko mwasi azwi o ngai papa bana na yo ndenge eza boye limbisanga kaka salaka nyonso ngai lingi na ya kuna na Zimbabwe na ya komona bana na ngai na ya pe wana na kolisa bana bakomi de na 18 ans 15 ans o na ya kaka na mona bana na nga alobi non o ya osani place no awa ezate ezala te ndenge nini yo za mwasi na nga to bala na kama kamtututu place nini to divorce bandeko bocha ba commentaire bino mobomona bomoni makambo ya ba mabala soki dialogue ezate est-ce que mwasi o azaki na droit ya kobala ou bien azaki na droit abima na bana sans yebisa mobali na ete donc biloko wana tout bo conseiller parce que toza wana to tirer leçon bozo mona bato belé pe la msu baza na ba situation boye bandeko nde ye ko sala ke ndeko mwasi yango sko komi na troublé na moto alobi oyo bana na nga ba yebi na bango yete ngapi na sina bali na nga okoya ko sala ni ayebisi mobali alobi okoya ko sani nga na si na bala na nga et puis na bota pe bana mususu ya solo abi chukulu baboye nga na mutu na nga na ebika ki yoza mwasi na nga abi na mwasi no na ndenge ni nga na ya pa na bino kuto cha zemi okombe na bana kuna na mwasi na bozaka bokombo bakisi pe bana me na bala na nga yete alobi etali ngai te basali na nzambe bavandisa yo bayebisa oke makambo osalaki eza mabe tozaki mwasi na mbali yo oke kosente ti lelo oza na mwasi wana vi na bino ti lelo osalaka te mosala malunga eza te sikoyo na Zimbabwe okopumbwe me te yo moto okobengisa ngai nga mpe nabengisaka yo na bandundu
oyaka yo pe komi tour na obengisanga na Zimbabwe kuna na to boko la bana lobi jamais okoyate po na sina bali ndesko abi bon likambo ezate menga vraiment funa zakana contact na bana nanga funa bado benga bana nanga mikolo nyonso funa bado soana bana na ngai ndeko mwasi alobi aye koyebisa mobali ne na ndako mobali na boyi alobi jamais un jour bano tokoyebisa bango vérité mais lelo te totika no bano batanga ba classe na bango batanga ba classe na bango bakoma ti basisa ba université na bango pona ni oliko amboye mutu ya bana lelo te o do mobali wana boya bi na tikala koyoka te ke o non papa bana komi kobenga yesko mobali wana kaka azwi numéro akangi a changé numéro mobali wana luki abengi soki ndeko na soki yana soki nani pa bazong sele suli azoni suli numéro ayo kaso aye ko benga lisusu alobi nde papa ya mama na biso aye ko vandisa bana sans ko a écarté papa na ya ndaku azwi bana na ndenge na yesuko abandi ko expliquer bango bame bana batomboki babito lingi yete toyebi yete oya liboso alobi nga naza na mwa ba image mais na lingi te papa mama tozaki na Congo tozo souffrir kaka koko mtaolesa biso azolatisa biso tozo mona yete tozaki ka babalabala olobi na soki 3 soki 4 avenue boy tozo mona te bongo nde siko nga na komi na 18 ans en tout cas mama to yokana te mwana mwasa bi toko yokana te soki omeki kopia numéro na nga toko yokana te oya 15 ans kutalobi mama tala kolinga te kutu ko na moni boto na boxe oye bien to nga papa na nga ka oya zana kati ndako na lingi na nga koyoka makambo na wana te fanda na makambo na yo abi mama siko nde nazabo na sala nini nde to ye abi mama yango na bengi yo na nzela na yo o conseiller et puis pe bato a media pe ba conseiller pona lelo soki lelo mwana nga mwasi abali sikoyo nani akolia mbongo libala wana soki lelo papa bango tamso aye koboya o te lokola na kota ina communication na bango te na kolia pe mbongo libala na ete bomoni ekozala ndenge ni ngape nafuna tosa mobali na nga na ndako soki naza bien soki naza kitoko bano baza vie kitoko bazotanga bekole kutu privé eza pona tata odo aza na musala kitoko aza na musala bien to s'intégra na biso to vandi penda bien mama ndenge kutu vandi to tokoyi na biso kutu ko envier kutu poto te ya nanga uta na poto akoya kotala ngo abi yo kutu nde boza kutu donc leki nanga ko envie kano poto te boza bien o ba voiture o ndako evanda sikoyo tala me mobile nanga bikaka soki kaka mobile wana o abandi ko benga ka bana aw ngai okay pe parce que tokoloba na bana me lelo te fo bano bakoma l'aise parce que c'est ba classe na bango bakomi poser ndesima to yebisa bango nde mama siko alobi la danoise mais kana ko beka lisolo nanga est-ce que tozela bano basi sa classe ti ya mwasi asisi ba licence na ya mobali pasisi bon to tshaba on a contact na papa bango ou bien na insister kaka mais papa na pe dans catégorique aboy bana pe baboy alors bino bolobi nini asala ndenge nini voilà yangwana na yeli bino vraiment na live de to memango mulai siko na komi na ngana suka parce que na tikeli bino sikoyo bo pesa solution voilà ngala za na kopo na ngati moi ba malili komoya bino de bo pesa solution sikoyo et kozala tokosa ndinga mukete bo partager bo s'abonner ebele na sous les baoba ya la danoise bo s'abonner pa ya mama leki tokene malembe nzambe boko ayebi ndenge nini tombolaka bana na ye vraiment botika la malamu solitude eza mabe ebomaka yaya ozobanga nini yaka na live together ya ozo mobali no malamu ya sérieux bande ko bozala poli soko yebi ke obalaka déjà olingisko o refaire vie na yo tala ba faute nini oyo ebomelaka o libala no liboso libala moko te ekufaka faute ya mobali ou bien faute ya mwasi te libala nyonso ekufaka
mutu nyonso azalaka na responsabilité par ya faute na ye. Mobali akoza na makambo mabe mais soki oza motema munene olimbisi pe lobi bobongisi. Mwasi pe akoza salite lobi bolakisi ye ndeni bazalaka propre akokoma na ye pe ka propre. Bobongisi mais soki bobongisi te eke bobomi libala bino mibale boza na part ya responsabilité. Alors soki olingi okota na libala sika il faut yebaka oyebaka pe kosala autocritique ezalaka bien. Biso soki tosalaka autocritique te faut kosalaka autocritique na yo moko oyeba mabe na ngai ezalaka wapi eloko nini nasalaka bien te bolamu na nga pe ezalaka wapi. Et puis pe na libala bandeko na nga mobali alinga te ozwa eloko ya mwana moke. Biso basi na okose bino po moko biso basi toza komona olingi kozwa mobali no eloko ya mwana moke kopesa ba ordre kokwesa ba ordre ngai boy mobali alinga ndenge wana te. Mobali alinga toujours oloba na voix douce ata likambo ngoza na raison kitisa mongongo oyoka ba oyoka yo so po yebi koloba makasi meme yako ba problème changer pour les ezate ke oye ozwi libala na live together soko za bizaleli ya mabe ba oboya yo kaka l'air ba ko boya yo ozongelinga lisusu tala kutu esimbi nango te mais eza problème nanga ete nga na sangisi bino na peso chance koumeli na mutu plus de 6 mois, une année, 2 ans. Ce qui est simbité, il y a problème dans la tête. Il y a problème dans yomoko obongisité. Ou bien problème dans mobile à bongisité. Mais moi, je suis là, n'appelle ça, nous ba conseil à bien. Bino mo pe boyebi o bazon libala ba yebi nini na memela bino ba conseil. Alors botika la malamu wana mama leki na bino live together ezawana bino mo boyebi numéro téléphone nazasi bosi bokangiango 0044 74 59 62 52 17. Oye ozo mobile ya tokos na ndenga bien. Alors ba love tokutani ba kalamingite nzamba lola pambola bino